Dadi aza un nom oye salamaki na famille nanga. Tango nga na maltraité moi si na ye. Na sambwisi dadi te, na sambwisi nga famille na lakisi bondoki nanga na miso abato. C'est ça. Eza likambo ya ko kende nango gauche à droite te. Donc baliaki dadi yango na ba saboter ye. Balingi visibilité, balingi ba baise mal placé. Abeli muke aleki na télévision, abeli muke akei na télévision, alali nzala aleki na télévision, aleki na internet. Yango biso moko to milukela bitum. Parce que musala to salaka, to dévoiler misala ba ta science, to dévoiler misala ba politicien, to dévoiler misala ba pasteur amabe. Bako sepela te, yo obeli malade. C'est mitambo skonde biska ba joli yango wana, yango nde tozo kufa. Problème ezali ba comédien ba tambola na kobanga nzambe. Batambola na kobanga nzambe, cela veut dire quoi? Cela veut dire que to tambola na kobanga nzambe na mukuse ndeko. To comprendre que ce que tambola na kobanga nzambe. To biliali. Ndeko, yo kana expliquer. Nazolo ba ko tambola na kobanga nzambe, cela veut dire. Depuis nga na bangi pa président Elombe. Si lelo yebinga mama Françoise Vita bandiko yamba biso ayebi ndenge nazolo ba wana. Si lelo ayoka na osangote Sila, Irsile, Alain, Luka, Balule, Baziza, Tozana, groupe Simba. Très heureuse de vous retrouver en ce moment, Rassou la Caramel. Nous avons vraiment l'information pour représenter bien l'émission mon collègue Babi sur le BFM Masolo la culture, donc sur la peine à bateau, des connexions comédiens, il y a théâtre, il y a un beau la République démocratique du Congo, Masolo na bango, Mikoleleki na bande que beaucoup plus sangai sorte, to kasi bongo Masolo et kotambola ba ba comédien, mon fils ba télé bongo ba poison, mon fils ko nini, ba mtu ba le beza libeuse, mtu ba le beza lokuta, mtu ba beza solo. Pour éviter na bwende lelo na ndimi ko yambela bino bongo na ko déjà pour éviter bongo ça c'est ça tellement makasi et puis et là quoi c'est pela makasi c'est ko yeba que azali l'artiste comédien préféré il a Dieudonné Maweza et puis balobi maman Françoise Vita lingarape makasi papa Thierry Pengare mingi papa Tony Pengare mingi en tout cas bato be balingaka bongo nango nazo déjà ko sepela na yambi pona bino bongo na plateau nanga ya mokola lelo bongo je te dis déjà bonjour. Bonjour, bon dimanche, mamie. Na batu bazolanda biso na maman Françoise Vita, na papa Thierry, ba ndeko nyonso ba lingakanga, ba bon dimanche et puis na air nyonso ekokute la bino bonjour, bonsoir. En tout cas, merci beaucoup. C'est déjà parti pour la émission de mon collègue tout ça vraiment les songs yamba yo, zali artiste et comédien, mais au fait sabiso les lots to éviter so kande balobaka le toit ils na masolo nango. Donc internet za masolo nango mingi maka ya lokuta mingi luka ya ba buzz mutal vente la muki abricole mo eloko moko be ba chaika tong ba vani na ye pa ba kite mo sanga tongi chroniqueuse mutu qui anime ko kala c'est pas a eko benga nani ada pour ko yebisa que non la fille obimaki na ye azali mariée Keba d'ailleurs nengo zabongo kokufa ozala poisonné tout ça et tout et puis après poison et kobima to bikande babaka maloba ekangaka mutu maloba ya mutu likolo ndenge lobaki eke salami pelelo adaza na poison alors ba artiste et comédien yo zali surtout ko loba ozali mbiaka ozali yaya na bango parce que bango nani asala rapa ya théâtre pa ya bobo ada ozali yaya na bango alors masolo ko beta ma ba poison parce que soki balobi poison directement tout le monde a liwa au cours de sa bisoni pour analyse ni au sala par rapport à masolo wana internet eza na ba base nango poison peut existaka mais nzamba za likolo ya poison na bo ba otambola na kobanga ye soki oza na nzambe ye mutu apesaki yo don tambola pe na kotambola na ba norme na ye soki eza ndenge oyo ezali poison ekoexiste soki pe eza ndenge wana te loko eza ba base na mango batika kosala ba base mal placé basala nde mosala bato basepela na bango bayeba bango kozokisa bato mitema omesai na miso ya bato bayebi yo
osepelisaka bango mpo basepelano lisusu oyo kotia bango mpasi na motema baplace oyo bayoka mpasi na motema lelisa bango na barole oyo esalaka mpasi na motema baleli en tout cas pièce wana okotisaki biso na mawa ça va mais liwa bakosanaka nango te et puis soki nalandi exemple ya Bercy alongwaka epa wazekwa akosa président na yeke bakosi eke Bercy akufi tellement que wazekwa aza papa ya bolingo et salaka bien te tanga ko vérité ka akufi te babese mal placé alongo abengani eti lelo histoire ya Fanda ba jeune frère ba jeune sœur ba artiste comédien ba chroniqueuse totika ba base mal placé to sala musala oyo nzamba apesi biso oyo toyekoli ezala malamu mpo toza ba enseignant totika ba base mal placé soki eza yango nzamba alimbisa ye apese bomoi mulai mpo ayebake nzamba aza mais mpona baanalyse nango nakolobake ba jeune frère batambola nao na kobanga nzambe po bateatre biso tosalaka mingi bato balinga yango eza basi bainfluensaka mibali na bango balinga biso soki tokozwa balelo bachemise tokozwa lelo mo eloko moke à travers mobali nde azopesa mwasi aye kopesa biso mais soki tokomi su kokota na bafoyer ya bato toza koselimite mpo toza baenseignant nzambe alimbisa bango soki bato bayebi bato basalaka bongo nzambe alimbisa bango de ma part tosala nde mosala mpo ke toumela ndenge biso lelo tozali lokola yaya opesi déjà conseil mais est-ce que soki vraiment temps ya kobenga ada par exemple obenga ye otuna ye état de santé na ye soki vraiment ezalaki vrai et puis soki conseil ezali au produit ndenge naza yaya ndenge mpe naza mwana ya mosali ya nzambe naza mosali ya nzambe ntango nazalaki nayokaki eko ya ada na rais na mosusu otangi ederangeaki nga pourquoi baza bajeune baye nano sikoyo basali nano comme il faut te nano bato basilisi posa na bango te pourquoi likama abo ekomela bango bandeko babengaki nga Janifa abengi nga Labrina abengi nga mama Mabele mama na biso kulutu oyo abandi musala yango liboso na biso na groupe Salongo na Belgique abengi nga sœur Nono sœur Lili Akele bana walesa sœur Dorcas do bato ebele Dorcas tabita na Allemagne na mboka yango nini c'est bon j'espère que place azali ayebi ye abengaki nga aye koyebisa nga alobi frère bongo sikende pa papa walesa yo nde oza avocat bacomédien Poison eza na kombo me nzambe aza kati na biso aza monene koleka Poison kende soki atambolaki mabe asala repentance nzambe nde moto apesaki ye don wana aépanouir maladi wana ya alongola Poison wana à travers maloba na ye na kati ya basali na ye na ye kobenga Adam nazwi moto apesaki nga numero Adam nasengaki yango Dacosta liboso ntango azolinga apesa nga Alain ya biso moko ya groupe Simba aye kopesa nga yango nabengi Adam ayebisi nga tout justement grand frère na bandaki koluka yo nga abi tout justement ngai mpe nazoluka yo yaka tosolola nalingaki okutu tokutana mpona papa nga abi kobanga te papa azala upa nzambe ne azali yaka tosolola parce que na kati ya lisolo nde tobongisaka repentance nde délivrance okoki koye epa ya papa oyeka mpo obika mais fo totalisa nano liloba nzambe ndenge etambolama soki otambolaki na kobanga nzambe soki olingaki mwasi ya bato te soki oyibaki mbongo ya motu te Poison wana ekoexiste te parce que nzambe aza likolo ya Poison omoni yango omoni ke nabengaki ye abi yaya na ville nasisa likambo moko nazobenga yo nafandi 1h après nasololaki na maréchare Amokito na magistère na mama Bobi bango mpe babengaki nga babandaki koinsiste bayokaki vraiment pasi eza na bajeune frère yango bakoti na mitema ya bato bayoki vraiment pasi babengi kaka mpo ke tozwa solution ya ndeko Ada na bafrère mosusu mais nazwaki nano Ada ti lelo Ada lisusu aye kobenga o yaya nasilisi oza kaka wana mpasi ya place ozalaka nga abi naza nazoya aye kobenga nga lisusu te
nakangamaki na embouteillage parce que natikelaki ye message vocal ti lelo Adam aza na kati ya embouteillage nano aye te nazozelaka ti lelo aza kaka na embouteillage nzambe basakanaka na ye te nzambe aza soudire te ude aza kwado te ozolanda osili mopepe oye atie yo mopepe mpo okende te soki ozoyepa nzambe mpo obiko il faut oya na motema na mobimba ozala na kipabilité moko te obi c'est bon nzambe peut-être nasalaki mabe ya moto nabimaki na mwasi ya bato nayibaki nazalaki na likambo ya moto nablesaki saint esprit mpo ntango nasalaki moto wana ayebaki te me nasalaki yango nzambe yo omonaki nga yango ememeli nga conséquence lokola nayebaki te lokola nayebi naye papa alimbisa nga me lokola yo ozomonana te notelemisi bato na nzela na ye ntango tozokutana lokola mwasi asalaka mbula zomi na mibale balobelaki tu bafoto na bareseau sociaux ndenge aza na hôpital alingi ya kotelema ndenge nini me ye aza na volante nayokaki ye aza na vola akangami na embouteillage na hôpital nga nayokaki ata naza na vola yaya nazoya na vola nayoki voi na ye c'est bien et puis nalingaki azalaka bien c'est ça ti sikoyo aza na embouteillage naza na embouteillage bokosala babuse mpona mama Olive Lembe to bandeko ndeko bato babengi yo mpo lukaka soutien bakabela bango eloko basunga bango alors toyingi topesa mpe lisusu mwa question na nga likoloka ya makambo wana lelo oyo balobi bacomédien bokoma baseigneur dans le sens que bobundaka lisusu te bobuskilaka lisusu te pour vivre bino moko bokoma kopense toujours ke non ata nasali boye to ata likambo ekolelinga sponsor officiel na bino mama Olive Lembe azali akosunga bino alors par rapport à maloba oyo bato bakolobaka na bino okokoyebakisa nini nga na okama mpo ke balobaka makambo nyonso ekomaka mama Olive tobundaka te soki lelo oyambi biso mpo oyebi ke nabundaka soki nazalaki na molili olingaki omona nga te soki nasalaka eloko to olingaki omona nga te tellement ke nasalaka mosala na nga baevre na ngai ezosoutenir bandeko baza libanda baza na kati kolongola bango bastress nde lelo ta mosusu oyo aza na mawa ayoki quand même bongosi na ndenge tosololaka na telefone nakoki kopesa mpe information nga bongosi naza maladi edenga mais mpona koleka na télévision nasalaka quand même mosala mpo nazala organise na mwa moke soki nabeli eza te nabenga mama Olive nabenga gouverneur nabenga présidence nabenga mutu eza organisation na nga moko mais soki bato bakende kosala yango mpona babese bamibengelaka liwa parce que ntango expose maladi na yo tout le monde abetelaka maboko eza te ke alingaka yo peut-être ozotinda liwa baesprit bakolanda yo baatake yo balingaka yo te bayebi koza na baproblème ya bato parce que ntango oyobima ya télévision bosunga nga bato nyonso te osepelisa bango yango na bamosusu bazelako bayoko na mabe mpo babeta maboko ntango okei déjà kosexpose na kati ya mabe oleki na télévision obendi liwa yo moko omibengi nakata maloba te omibengi l'avocat de tous les comédiens alors okoyebisa biso omibengi avocat yo ozali pembeni ya mosali na nzambe pasteur Walesa lelo oyo tokomona bandeko ebele baza na baproblème so tolongoli bandeko oyo tokotanga bakomo baada basangi baraïs soki bazwi poison bandeko mosusu soki tokie mopanzi tosali nano ndeko meteo est-ce que nini nyonso osali mpona kolakisa vraiment kozali avocat parce que avocat azali moto azalaka proche na bandeko surtout ntango apasi okotala olenge nini okokoyede bango nini nyonso osali molimo na frère Dadi eza na kimia nazwi frère Dadi na memie na délivrance premier kilite tozalaki ya mercredi tosambelaki na ye moko asantaki quand même bien deuxième toyei kokota na délivrance ayebisi nga bi mon frère nayoki lokola eloko moko elongwe nga awa ya misatu tozalaki na kilite ya vendredi nasololi na ye après kilite esili nakutanisi ye na papa Walesa abondeli mpo na ye ayebisi nga alobi frère na yo aza na mwasi na bana nga alobi wi yelanga mwasi na ye na bana baya baleka na contrôle parce que maladie ya Dadi ezalaki maladie spirituelle. Ah bon? Oui. Donc ezalaki nango maladie bato balobaki wana te. Maladie ezalaki maladie spirituelle oyo Satan alatisi ye na nzoto ebima pancréas ebima cancer ya estomac euti na Satan alobi liloba elati nzoto yango ebandaki kopesa ye bacontre temps mpona kosuivre vraiment baprière exacte soki ekutaki ndeko Dadi azalaki na moto ya monde alingaki bisengo mingi alingaki mokili
mais eloko ya bongo nzambe asalaka bato grâce na ntango oyo ozwi décision ndeko moko aye kosunga yo abi na moment oyo natika nzambe asunga nga osenga na bolimbisi osala repentance ntango nazwi rendez-vous wana ya c'était mercredi il fallait jeudi dadi ayebisi nga ke azokende rendez-vous ya médecin pas de problème heure nyonso kosisa rendez-vous ya médecin benganga nakomi numéro na ngai epai ya mwasi ya dadi nga abi empêchement nyonso ekozwama epai ya dadi na telefone na ye soki nga nabengi omoni nkombo na ngai yamba mpo nazwa bino mpo tokende sika basali bino apele nayebisaki mwasi na ye nayebisa mwasi na ye ata 50 fois lokola lelo ekoma baguerre d'esprit na basere na bafrère bakoma makambo église ekoma ondire bacommerce lokola ye asambelaka epai ya paster onésime eza mpasi mpo bamona ye mpo awalesa yaka nabenga ti toko arrivé na ndenge frère dadi nabenga meteo na telefone bato babengi ngai ebele akufi yo ndenge nini nayebisi bango akufi te aza na bomoi nabengi meteo frère meteo boni problème simba motema tobondela eloko ya liboso naza mwana oyo naumeli dès le premier jour tozalaka na mutonkole na premier riti tokomi na bon marché natikalaka kaka mwana nakoli fo nazwa responsabilité nakoyebisa papa nde rapport nakangaki ndoki nabondelaki mpo na moto nakutaki maladi nde boye nakomema ye mpo kaseka loboko ya bénédiction mais il faut nalakisaki naza évangéliste naza intercesseur nabondeli mpo na frère meteo résultat malamu lelo na basoin nazalaki na hôpital mais participation na ngai na 2-3 appel nabengaki ye ezalaki losambo bato bapesaki ye mbongo bakontribuyaki oyo bazalaki nango oyo ya ngai na kontribuyaki ezalaki prière parce que na mikolo wana nazalaki na baprière bisiko nazalaki na prière déjà na bandaki kopela moto natindelaki ye moto maladi eza na pouvoir te ekomi lokola likelemba oyo akufi ekomi turu oyo akufi totelemisa na ovirisi wana nayebisaki deja problème ezali bacomédien batambola na kobanga nzambe cela veut dire que totambola na kobanga nzambe na mokuse ndeko to comprendre que soki otambola na kobanga nzambe ndeko yoka na expliquer nazoloba kotambola na kobanga nzambe cela veut dire depuis nga na bandi epa président elombe ti lelo oyebi nga mama Françoise Vita bandi koyamba biso ayebi ndenge nazoloba wana ti lelo ayoka na osango te Sila Ursule Alain Luka Balule Baziza toza na groupe Simba bao babimi lelo baleki biso na expérience parce que toa ba cœur de formation ozolanda toza na posa mituka te toza na posa mapangu te toza na posa te mais tant oyo nzambe apesi biso nani ekoki te mpona kozwa ngo mutu mosusu akoya ayeka po aleka aye azwi formation ake kosala vi na ye aluki aye ndenge akosalela akomi ndenge asaleli soki moto ampeli amati azalaki mwana Simba ekozala lokumu na biso mpo toza baformateur nzambe azwa lokumu ndeko na biso ayaki awa afuluki nzambe ayebi awa ntango tozosepela na bozwi ya moninga ye mpe akosepela na oyo akopambola mpe yo ozolanda mais baleki ya lelo baza na patience te baza na maîtrise te balingi visibilité balingi babese mal placé abeli moke aleki na télévision abeli moke akei na télévision alali nzala aleki na télévision aleki na internet yango biso moko tomilukela bitumba parce que mosala tosalaka todévoile misala bato ya science todévoile misala bapoliticien todévoile misala ya bapaster ya mabe bakosepela te yo obeli maladi se mitambo sikoyo nde bisika bazweli yo yango wana yango nde tozokufa ozolanda totambola na discernement te tozosala toza baenseignant mais toza na balimite tomibatela ta ndenge nzambe alobi na biso ke mibatela mpo ye mpe abatela yo mais conseil ezali ke jeune frère comédien baancien tout ça biso nyonso tozosala mosala eza œuvre d'esprit tozoenseigner bafamille tozobikisa mabota ebele tozopesa mayele tozosunga na télévision donc tomibatela tosambelaka tolingaka basi ya bato te tolingaka bamakambo na bato te tozalaka toujours pepele toza basainte mais tozalaka tolukaka tokota na tozala sembo nde tokoumela dernière fois nayaki kotala dadi tozalaki na Gabriel tozalaki na bandeko ya batéâtre groupe de femmes bayaki kotikeli enveloppe
Voilà. Toyaki tokuti azate. Tokutaki azate akendaki hôpital. Kokuta na obelisa mwana. Tokendaki hôpital. Bonjour président. Tozaki na hôpital. Akendaki hôpital. Akendaki hôpital. Azaki accompagné na mwana ne ya mwasi. Mais maman Zizela tikalaki po azaki na mwana moko ya moke. Mais de ma part, alingaki azalaka toujours na epo caprice nyonso mobali akosala ye aza wana. Oza mwana nzambe, ntango mobali abeli, eza lokola 5 misapi ebeli. Mosapi moko ebeli, yo mpe obeli. Il faut kozala na ye esika moko na ye kozala na ye. Mais ntango toyaki kozala, ntango frère Dadi aye koya, abi na nga frère bongosi. Nalalaki na loti oye kozwanga na prière ozopela moto na sepelaki makasi et puis mokolo yango totiaki prière ya makasi nga na basere na ngai ya théâtre wana donc ezalaki mokolo na biso ya kosola na Dadi na basere wana ya suka mais le jour le suivant nde oyo nazalaki kozala na Dadi et après tili ayi kokufa bon lelo eta mwasi na ye ososali apport oluki soutien mpona mwasi na bana po bazolala na ndako ya libota ya papa te baza libanda mbongo na maboko mpe eza te balobi soki mbongo batia na compte bloqué bato soki bomoni baefe ezosalama eza likambo banalobela na internet te boya bato bozokomprendre ngai naboti mwana na nga ya mobali azwi mwasi mwana na nga akufi lokola ye abotaki bana nakolakisa bolingo ya mwana nge epa bana na ye epa mwasi na ye soki omoni ke nazo maltraite mwasi na ye na bana na ye cela veut dire ke nalingaki liwa na ye ezala ya intérêt na nga ngai nde nayebi liwa na ye ngai na bandeko na ye toyebi liwa na ye yango to maltraite parce que Dadi aza un nom oyo esalamaki na famille na nga ntango nga na maltraite mwasi na ye nasambwisi Dadi te nasambwisi nga famille nalakisi bondoki na nga na miso ya bato c'est ça eza likambo ya kokende nango gauche à droite te donc baliaki Dadi yango na basabote ye po soki balingaki ye te soki otali bana Dadi exact bilongi ya Dadi donc tokobosana Dadi te tokomonaka ye na nzela bana na ye mais lokola basalaki bongo nzambe alimbisa bango nzambe atikeli bango temps bayeba nzambe soki bayebi te bakozwa frappe bato balingi bayeba relation na yo na baartiste comédien mosusu soki tozwi totala nano comédien nani oyo aswanaki na papa Masumi Lobwende na ntango ya réunion ya suka mpona matanga ya Dadi mambo etali mbongo kombo nena aza ndenge moko na mama Mbala Esombo Anosanzo abaswanaki wana eza ndenge na ye wana eza ndenge na ye wana koloba na place na ye te po aza responsable relation na yo na Anosanzo eza malamu mpo babi Anosanzo il s'apprend na président Elombe oza président il s'apprend na papa wana ye nde mutu soki azoakize bato ye nde mutu aza mabe mpo mutu oyo aza malamu alobaka malamu ya bato nyonso mpo ngai naza na problème na comédien moko te na Congo mobimba eza président Esobe aza wana sai bato nyonso depuis na bandi théâtre naza na ambiance ya bien prouve ke so tali basport nyonso ya pasteur walesa ya bacampagne soki nabengi bango bayaka kosoutenir nga na mosala nzambe elo neti ndosala théâtre eza don na nga eza ambition na nga nasepela na théâtre ntango nazalaki mwana moke nalingaki théâtre oza kolinga nani mpaka lokuli et puis nayi kosepela na idole na nga nano eza ya lokuli par après nayi kotala groupe Simba ntango président Elombe azojoue osentir ondie réalité sérieux calme pour groupe Salongo ntango wana nauti mbandaka sika wana nauti mpenza mbandaka sika oyo totala télévision na ba noir blanc wana mpenza nabandeki kolinga théâtre makasi e nasatandaki te na kozala lelo ndenge naza mais nalekaki na formation jour nasalaki théâtre jour nasalaka nalingaka kosala théâtre nakendaka boma bakamaradi nazalaki kotanga na gama na barumbu bakamaradi bayebaki nga kosekisa bato ya nini ntango na voyage nake boma kouta na oyo outa boma babi oyo Elombe alongwe groupe Salongo asali groupe na ye kaka na quartier na biso sere na nga moko nina alengisaka abanda obinda na Zaiko nde aye komemanga abi kende pa Elombe lobanga na aleki ya nina
nakota na ndenge wana ti lelo ndenge naza et puis nayebaka te nakozala lelo ndenge naza se retrouve makasi na mosala na yo alors na bolingo ya nzambe na se retrouvaka na se retrouvaka na bamapangu te na se retrouvaka na bamituka te mais na se retrouvaka na barelation oyo eza na mituka parce que kozala na bato kozala na nyonso mpo nzambe amonanaka te amona à travers bato soki lelo ntango mosusu naza na moyen de transport eza mpo bato bazalaki soki bato bazalaki te na ngai nazala nango te soki naa na faveur na nzela moko boye mpo bato bazalaki bayebaki nga à travers don nzambe atie epai na nga akotisi bolingo na bato naza na ndeko na poto te mais bakode uta poto mpo nzambe apesanga bandeko nalingaka kutu te role nyonso bapesa yango nayebi na kose sentir à l'aise naza limité te nazaka limité na langue mais na role naza limité te oyo eza yanga te alors komolo propre kolongola bongosi bongolo lokuli bongolo yango wana bakata bongosi na président Elombe parce que ntango tobandaki simba sika azali kotia ngai alingaki apesa ngai nkombo manes ti atalabi te tolongola tokataka bongosi nde etikala eza ya kofonde te eza nkombo na ngai ezalaki molai me bakati yango katikati donc on a vraiment vrai acteur aussi formation malangu donc quand on a li ba bouger au kabé bongos ça la bossa net c'est quand bouger ko li mede bouger bongos ko sa mani ko bata ko li media nanga na moni bato bazo le kaka wa nyoso tunga na kanisa kike ba morgue za partout ndini ko mona bato morgue te nde ba okanga ba obanga ko na pe biso to yebi makambo ngo yo yebi tango tokenda kozwa bato na morgue tokutaka bango na ni na ba masque wana wa kasi yango bango na kanisi ke ba produire ba morgue partout po bibembe kufa en désordre comment coronavirus est côté na mbuka yo okiango te coronavirus ezana ba policier coronavirus est côté na Congo te ezana ba policier ezana ba policier ba komo buka biloko bato bazo boma bato azuelo kwa mutu boye yazo te président de la République a pris ordre que pas plus de 20 mais bango soki bakuti 3 personnes et dit tangiranga bato wana coronavirus bango wana oui bongo soki tolobi ke coronavirus ekoti na mboka biso tozala biso bato yo yeba moto ayemba nzembo ya batondi na mboka adetaya baekolo na baekolo ebele tozalaka na bandako wana soki coronavirus baza mais famille wana bokozala malelo na malelo te famille moko oza pe 20 personnes 20 personnes sikoyo oyebisa ngai tokobanda ovandaka na ndako kaka boye biso tokoma bababa epuis boye te coronavirus ekoti te mpo Congo eza ya nzambe biso toza na nzambe mpo atelemisi bato baotelemisa coronavirus telema bana nzambe gouvernement na biso président na biso alobi makambo ezali tosango mais basui oyo bazolanda ye basala ndenge ya lobi bango bakomi sikoyo nde bacoronavirus bakomi kotorture bapeuple batika soki tolandi coronavirus ekoti na Congo bawenze na biso wana totali bandako na biso bongo soki bokangi baeglise bo bandako bato balaka 30-20 bokende okanga ngo lobi ndako moko na immeuble ya likolo kuna bazalaki na feti bayaki soki 50 bapolisier bayaki kuna kokukabola bango bon pasteur Walisa siko ba pelisi ba église pasteur Walisa to sambelaki na elelo to sambelaki na en direct na télévision toza ba intercesseur azaki pe na ngomba temps en temps mosali nzambe oyo problème ye na mboka na soki abeli maladi fo akende ko bondela ko senga nzambe lokola kaka Lazare enani abengaki moto nowe no nani ekoya Eli abelelaki moto ekitaki biso pe tobeli moto pona kotelemisa coronavirus ekokoma na Congo te moyo ba degré Congo bolo balobi obatindela bango bambonga mabonzala ba MPSA na ba Orange Money po ba bandimi bazo en église te ba pasteur ba non biso to sambelaki lelo na pasteur Walisa alobaki tete sa tozwa ma totinda te nécessaire da coronavirus na minute oyo biso tu toza bainteressé tose sacrifier tolia te tomela te totelemisa maladi ya coronavirus monde entier
na bamboka nyonso wana bandeko na biso baza totelemisa yango kaka mpona Congo te mais totelemisa yango na bisika oyo demo wana telemi totelemisa ye mpo toretrouve bandeko na biso na bonne santé. Mama Françoise Vita totelemisi vraiment kasi ngoloba nini parce que ozali avocat et ba comédien vérité c'est vrai ezali au côté un peu ni ba comédien ba kolanda yo parce que ezali avocat na bango puis peuple congolais mobile en général. Premièrement na virus ezali ko bomano ba comédien na ebisaki président Masumu de Brende aluka sal ba comédien ba ya ba pasteur ba les tour par tour ba enseigner biso tozo ba délivrance totika mabe to telemisa nano virus ya liwa après coronavirus to les ba comédien to ça la campagne wana ya koyebisa bato oyo mokonzi mboka alobi pour na ko sensibiliser public pour ba policier ba comme ba coronavirus ba comme ko torturer bato de plus pour les cas ko boma bato ko beta bato et comme shida ya ba policier bolingo za isute eloko oyo balobaki coronavirus nano e comité eloko za ki 100 francs comme 3000 coronavirus yewa eloko za donc il passe et puis après awa président de la république soki coronavirus lokola tozotelemisa soki etelemi zwa bashege zwa bapolisier tokende kosala mpe bilanga mpona mboka na biso soki makambo aboye mboka na biso eproduire mpe bilei tolia parce que condition oyo topesi na evivre na mboka na biso congolais avivaka na taux du jour ebele avant coronavirus eya ebele nde tozokufa nazosuplie bino bochange ezaleli ya kozalela ya biso avant coronavirus mpe coronavirus aza te coronavirus eza kaka congolais ye moko coronavirus azotraite ndeko na ye bapolisier oyo baza surtout na kote na biso awa ekomi ondire bazwi rando ekomi rando na peuple. Merci beaucoup. Tu as commis un alors moi, Bambote, moi, quelques 2-3 personnes. Viens en Gaï, Brice Yaya Mpangi, Brice Mpangi, grand prêtre, Molatis, ya Balatis, ya Bakondi, ya musicien, Chalère, Moto, Webika, les Beaux-Arts, Moto Pamba, Bisikaza, Aza vraiment, Oyangaya Motema, Basutenakanga, na ba prière, na Molato, na dollar, na franc, na euro. Banso, Sœur Lili Akele, Sœur Dorcasi, na Colonne, Mona Walesa, Sœur Melissa, Maman Astrid, Onema, Papa Didier, et puis Papa José, Maman Bienvenue na Paris, Bande Cognon, Sœur Frère Nangai, Sœur Nanga Maxi Bondowe, na Pesi Gianni Fay, na Madame na Embote, Bande Cognon, Maman Nangai, Françoise Vita, Bongo Sieyo. Bongo si oyo zalaka ko soutenir otika pe ko soutenir te zaka ba distance na ba circonstance qui c'était azana mbeta bimarate ali azana posa seka te na ko benga na téléphone ba ko profiter na ko seka na tozo bikisana bato na coronavirus na sina yebi ça qui est déjà que OK bon profiter na ko seka na en tout cas c'était vraiment un plaisir de passer cette émission avec Bongo balobi avocat ba comédien nyonso tout pe mukolo moko papa wa esa lobi tozo yamba bato bauti bamboka monde entier en dehors wa Congo ayambi ateremisi Kosi Kayumba yo uti wapi ngana uti Hollande ateremisi Harmonie Lova yo uti wapi na uti Hollande ateremisi Willy Clash yo uti wapi mosusu ateremisi yo nani o ngai bongo ngai nani Polo yo uti wapi ona uti Bumbu wana Bumbu eza mama na kati na poso ki na kenango tokoya koseka ebele Maman Françoise tolingaki na message na kosalela yo ba comédie moko ekozalaka privé mpona na mbeto hôpital wana ya kisi na kotindelo na kosalela kanga moko na tindelo na telefone yo tindeli na boyi bato babando bénéficier mpo nasali bango mingi pendant 21 ans eza ateke nalikaka na télévision nasengaka po tomonaka ministre ya culture art ekoma lelo mamodi na ministre ya culture art bacomédien bazokufa bango bazomonana te gouvernement bobundela mpe biso tolembi makambo akoleka sunga ngai yo mama Denise ngoya o ngai tosala boni o biso tokufi o sunga biso tozwaka oyo ebongi tolia na mosala na biso ya kolia ya kotangisa mwana ya kofuta ndako me ya makambo ya minene tozwi yango nanu te tozosenga Nzambe apesa biso yango bosunga biso tosungaka mpe bino
tosungana ombre eliling de king aussi bon ça le bito sungana bo soutenir bango en tout cas pour lelo ba comment ko ba kaka ba comédien ba fa ba pauvre ezali nde soutien on m'a rappelé ma solo comme il faut alors émission le comme Kena Suka merci de donner ma d'être toujours derrière la caméra pour nous donner de belles images. Merci Eliling Babi Ambre Eliling de King mon papa Thierry Vita, merci à toi. Merci aussi à papa Fiston Vita, merci à là je vois déjà je dis mon coordonnateur directeur M. Tony, merci à toi aussi bon anniversaire à maman malgré Barretard. Merci la maman Françoise Vita, la première dame du Kouli Média Télévision, Balobi sans y Kouli Média donc comme plein quoi. Merci à Léa Omba Machinel. Merci à tout le monde qui au Baouzil Bako vraiment qu'on a racheté la caramel en ce moment. Vous allez Sabine à chaque émission, vous allez mettre à CTP pour sensibiliser, bah abonner na biso pe ba bien sur ba restaurant na bango ya ko la biso we Sabine que notre sur la maboko na ngonga nyonso, tous la désinfectant à ngonga nyonso tout parce que éviter si gagner mo pour et faut tambour belle bien il faut pour éviter un autre pays pour vous allez toujours la kimia paix et bonne santé à tout le monde. Rachel la caramel je suis